Bananjili, mes sincères condoléances, wabiso, wabelo rango, oyo auti kotika biso. Oyo azala toujours na kombo ya Dirango. Papa Dirango, vieux Dirango, mwana Dirango, wabelo rango, auti kotika biso. Nakanisa biso nyonso, tozali vraiment na mawa makasi, na changu, bana njeli, pe bana kin, pourquoi pas bana Congo, Zaïre, Congo, Brazzaville, pe Angola. Obakisi pe ba pays voisins o tozali nango bisika bandeko na biso nyonso bazali. Wabelo rango. Mes sincères condoléances na biso nyonso o boza kolandanga. Wabelo rango, Dirango. Ngai na mona ye na fréquenta ye mwa muke boye par hasard mais na fréquenta ye to solo la pe. Nazala mwana muke boye bango bien nazalaki penza mwana muke. Mais na yebaki sirop azali mutambongo papa oya bota ye. To yebi babar ya sirop. To yebi histoire ya sirop, tozoyoka ba mikolo bazobeta, pe to yebi ba voiture ya sirop, pe to monaka sirop aza koleka, pe to monaka bana ya sirop tangu bakendeke classe na bis na bango papa na bango azalaki nango. Alors ngai wabelo rango na yebaki ye me na monaki ye nano te. Sima nango mukolo mususu na mona ye me na musika kaka boy. Balobi o bavandi kuna mwana sirop. Mais toza bana mike to uti classe na leki. Mais un jour nazalaki tout juste makaka na lupangu na biso na vandi nanga. Ye sikoyo pe ayaki na balabala na biso. Mbala moko atuninga tozalaki na master na ngai mususu Henri. Atuni biso ndaku ya mama na Prudence ezalaka wapi. Alors maman na Prudence pe azalaki mwasi ya papa leki nanga yepesa kufa. Ngala lobi eza awa alobi toke negotika ye. Sikoyo ngamu na ke tike na ke kaka ngamoko na yiye. To komi na croisement wana po ezaka oleki lupango moko de mapango troisième ndaku yango wana. Mais siko balabala moko kata na kati. To pusana wana ye mbala moko li papa alataki et katani, donc fusible. Ngambala moko na longoli li papa nanga na lobi alata oyo, ya lobi mwana okozika ngana kimi sina tiki li papa. Azui li papa nanga lati, amemi ya ye na maboko, alandinga tina lupango wana. Ayebisi mama na Prudence, mwana oyo azali makasi. Mama Prudence alobi oyo aza mwana kasi ya mobali nanga. Ale toke na biso kosakana. Moko susu na zongaki na lupangu ya mama na Prudence abenga kinga. Sima na moni tozalaki wana na bandeko ya mama na Prudence mosusu bautaki quartier 3 ya ba hygiénie banini. Prudence na kansalelo kola aza na France mais tango wana zaki na 4. Mbala moko balobi en tout cas mwana sirop mais autosite sa classe aza na 6e humanité mais yeba tchakeneti à part tala chemise alati enzoluka tala lipapa oya ye na ngwawa e katani lisusu fusible ondimate mwana sirop aza différent na bandeko na ye on dirait alataka bilamba enzoluka en tout cas etoshakinga nagi mwana muke metango na tali na yebi bana batambongo ndenge bazalaka baka na ba uniforme moko teneti biso. Alors sikoyo ye azaki mukolo ti ya papa soki ndenge nini po na tangu wana mukolo wana bazo solola pe kaka awuti kozwa examen d'état po bo comprendre eza na congé boy. Alors sima kaka ya mikolo ekokisaki même pas 6 mois aye kokende poto. Kaka na masolo na bato baza kokamwa ndenge nini ake poto po bayebi ye aza mwana mutambongo mais aza mpia kere. Mais sima nango aya poto pe azonga lelo bomona makambo sala soki na beti parenthèse oyo elakisi wabelo rango papa naza na mbongo mais wabelo rango mbongo oyo asali penza na motoki na ye
pamba te nga moko azwa lipapa na ngai ya fusible nsima nango lipapa ne po ezonga batielaki ye épingle ya couche ya leki ya prudence bebe abotamaki mpe azalaki na une année je crois. Yango wana nabeti mwa lisolo oyo ntango balobaka ke oyo azali boss wa Belo Rango boyeba ke asala penza makasi pa koma muta mbongo. Muta liboso andima ye ke mwana ne asana courage ezali ya liboso papa na ye wa sirop po papa na ye pe asusumukaki ndenge mwana ne akomi na poto. Alors papa na ye azako tuna ba parisien nyonso banda koya soki azo vivre ndenge nini. Azo sala nini. Donc azaki pe na souci ya mwana aza na poto. Petango azongaki na kanisa voiture musu azaki nango ubie onda soki na bosani te eza makambo kala. Na kanisa papa na ye azako pusa ngo na fierté. Pe na kanisa papa na ye mutu aidaki poids de douanier ba voiture ekomaki liboso. En plus avant ya na yebike neti na bazalaki susu kozala pa ya koko na nga na quartier 4 na yebi tantine musu azalaki liboso na biso wana azalaki abota na epe mwana me mwana ngo malheureusement akufa na yebi José Wanduka parisien ayela lettre mukolo moko wana ya wabelo na monaki tantine wana azalako lela po mwana ayaki na 2 ans akufaki. Donc wana pe wabelo asali 2 ans na poto na kanise tikalaki muke akita. Yango wana Wabelo Rango ndenga zawana azali boss moko exemplaire. Azali mutu moko exemplaire. Akoli oe papa ne azala na mbongo mayeba ki faut travailler dire. Azala ki simple lokola mutu nyonso. Azala ki ko supporter sur sa humanité na ye même azaka na ba chemise et toki na sima eza ya konzoluka mais alingaki atambula kaka bongo azalaki na soni moko te. Bana batu mbongo batu nsusu to ya batu simple baleka ye na ba chemise azalaki komitungisa nango te na mitungisaki atonga vi na ye oyo aza nango lelo po mingi bakokanisa Wabelo Rango ndenge aza na mbongo bongo pote abotama mwana sirop yango aza na mbongo mais non asali yango makasi ndenge kaka papa na ye sirop a travailla dire d'avance na yebisa bino wana susu bakoko na ngamba beta lisolo po papa sirop azala pe muziki na bakoko na ngamba. Alors baloba sirop eza kombo na yete ezali nde papa sirop yepe azalaki kaka mpiaka ndenge batutu bazalaka azalaki nde koteka ba spirit ba kisi mais lokola kisi moko babanda kokoma sirop ba mama ebele na bakoko bazaki kokoka kotanga sirop te bazako bengango sirop kisi wana pona kosukosu pona nini mbala moko lokola ye pazalaki nango ya mai koteka apart baspirine na ye kotambusa yango bapesaki ekombo sirop na kanisa soki bo comprendre déjà ndenge bomonaka bana tu o batambusaka biloko na nzela ndenge tomonaki Sankara de Kunta aidaki mwana aza kotambusa matembele ba misusu batambusaka nguba papa ya Wabelo pe atambusaki bakisi selon histoire na ebite soki za bongo mais wana histoire ba mikolo mu babeta ngana zala toujours moke na kanisa même sokola ndine lengi ya Congo ozoka ndeko mwasi wana lobi Wabelo Rango azalaki yene ya quartier azako lobane moko kende kosombela ngai kwanga pa ya bakingotolo. Donc tanga lobi pa bakingotolo bokanisa te ke kingotolo yango aza mwana moko ya moke non kingotolo aza papa akokai kozala kutu mukolo ya papa ya sirop kingotolo penza oya travailla kingotolo chombe na Mobutu. Donc kingotolo penza ba oya ba ministre ye wana. Alors kingotolo tango atikaki pa na ye balambaka kwanga ya salaka bilanga yango wana zoka lupango bakingotolo pe Wabelo tango zotinda bokende sombelanga kwanga kokanisa te pa na bango biloko ezate bazana baboye ebele bazako tuta pondu ba mabuka ebele pe babotama ebele. Wabelo Rango azali boss courageux azali mutu moko oyo asali mingi na vie na ye. Donc en tout cas bana oya boti balanda exemple ya papa na bango balanda exemple ya koko na bango pe banjilwa nyonso. En tout cas toujours courage bana chango courage boyebake bamvwandu na biso
boss na biso bauta toujours ndenge kaka tomonaka bana na biso ya lelo na bandeko mosusu baza kotambusa biloko na balabala to bakosala bilanga. Toza pe na bapolitisien na biso ndenge tolobi Kingotolo autaki pe na politique tango alongwe wana atiki abandaki ne kaka bilanga akenda koluka ne poste mosusu te. Même bato nyonso baza kondima te yeyo Kingotolo. Même tango azaki soki na problème nini ou bien problème ezalaki te mais lokola aleka na politique na chombe nenga salaki mobulu babandaki kwa koluka ye na basoda mais soki baye bamoni mutu moko na coupe balobi oyo Kingotolo te oyo mutu bilanga fazala boyi en plus azana forme mwana muke fala kisabiso Kingotolo fazala modèle mususu yango bomona batikala kokanga ite po tango atiki politique ayebike mosala moleki mosala bilanga ezalite. Alors mes sincères condoléances na bana nyonso ya nchangu bana ya njili tobungisi mutu munene mais atiki histoire munene soki bolandi histoire na ye bolandi histoire ya papa na ye na kanisa ekozala bien pona biso nyonso. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasi sabatu batampo Ezatuli tampo namoni na tapo coach Gisnon aussi Yokatuli mama bolimo lobi bolimo nini Bolimo ozasu tobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.